Sangai na yena ngai batia biso elongo moko pote avant tout que nous salaire et on a besoin la boyaki panana ye poto simba na yenzete ya bankoko bino ba chef coutumier bondi makambo na biso ezali na parquet et continuer. Est-ce que bondimi solo balobi ya solo tondimi o ya bino ntango tokosil sawa. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous est Zalima Solo à Congo. Merci d'avoir pensé et puis merci d'avoir fait sa mission confiance parce que tu es Sarabino awa to beta rabobele ma solo ya bana Congo, to beta kama solo na politique te, to beta kama solo ya social te, to beta rapé économie, to beta kapé o ezali ko déranger ba province na biso dans toute l'étendue de la République. To bara papa social pourquoi monsieur Moïse papa social parce que aura toujours na lito ya peuple. Ici ka cri dala misalami et sengelito ya to eba nini ezali koleka, nini ezali koleka parce que tozali 4e pouvoir et sengelito zo dossier wana to komisango na ki de droit ndeko Moïse ngazaka IGFT boye bayango masolo ya Kongo ezaka IGFT mais ezali 4e pouvoir mais bien ezali outillage o soki mokonzi bazali na information te à l'œil ni to pe na par rapport à document yango ete bandeko bayaka na masolo ya Kongo ndakisa pour dénoncer les anti-valeurs ete koma na matoi ya bakambi wa ekolo baye bana kozwa solution le plus vite possible pour ba inconvénient et yati par rapport il y a évolution et école Congo démocratique. Je pense que vous avez un peu de partout, aux en à Singapour, aux en à Congo central, aux en à Maïnombe. N'hésitez pas de nous appeler. Pesabiso ba information, pesabiso makabu na maeza ko le kanakati ya province na yo et puis biso autant que journaliste, on va faire des investigations sur ça. Ko eba soki oyo tinere so comme information ezali réellement vrai. Avant ya ko diffuser quel qui ce soit et c'est ngena biso to za la vraiment habilité na maeza ko le kanakati ya quoi ya secteur na yo. Topesi bino mbote parce que vous avez Rolanda Biso na tard de télévision, vous avez Rolanda Biso na Movie Channel Télévision, vous avez Rolanda Biso na chaîne partenaire EBLP na YouTube Masolo ya Congo TV. Alors, les autres ont laissé mon mingi bandeko baladi. Bandeko na biso ya Kasai Central mbote na bino parce que le autre le la mbotali mingi kwa na bino. Tous en laissé mon mingi pour une première fois. Bien que tozu à pied levé azaki na séjour na ya wana kisasa za kozonga mokolo mwa lobby mais tozu libaku ya kozala na na plateau na biso c'est qui l'invité d'aujourd'hui ezali bongo monsieur André Kalala Kashimbi ou azali bongo invité na biso ya mokolo mwa lelo aye to solo na maimatali masolo ya village na bango kuna ya bakwa mai o ezali na lac foi. Et ça n'a moins encore son coco sous sa salima wana village des qui incendié to éviter les pourquoi. Alors masolo ya Congo yambié pour une première de ko André Kalala mbote na yo. Mbote mokonzi. Boni nzoto boni santé. Ezali moi moke. Moi moke malam. Moi moke malam. Mosusu ke yo api. Moninga na sina komi mopolo. Parce ezala kana surtout na biso bato bakolo. Bokoneza kana kati na très bien. Alors, ils ont la liboso to zone à Masolo à Congo. Masolo à Congo, c'est une émission à peuple. C'est une émission à Kotalama un peu de partout dans le monde. Bande waza Kotalayo, na diaspora, waza Kolanao, na toute l'étendue de la République. Na ligota la caméra no esa liboso. Omitalisa. Ndeko Kalala André Azali nani. Asara nini na école Congo démocratique. Mutumbo yambi ye mokolo lelo, ngana zali mwana kinite. Auti na Kasai na loba mabe na loba malamu kaka yo moko kobanda kobongisa esika mo tingana kobongisa tingana kotuna mituna bato ba Rolanda Biso ne ba kobongisa azali koloba pa na lingala na lobi po solo mingi yo zali po na langue nationale chiluba nde olobaka kitoko wana nde babotingai wana nde tolobaka epai na biso awa ezali pona koyekola balakisi yo loba boye nde nazali sika ngana kolinga tosala l'exercice le côté ali français na bangete na présentation na biso tosololi na côté ali français mais émission ezaka mingi na côté ya lingala po ete bandeko banso bazotala biso partout dans le monde bayeba na kozwa pena o ezali information et sika ozala na kokoso na permettre au côté ata mot français to une phrase française c'est bon ezali bon tokenda sikoyo André Kalala azana na bandeko basala ni na mboka na biso mboka na ngai nazali mokonzi ya mboka epai na ngai tozali na groupement mokonzi ya mboka nini po mokonzi ya mboka bato baza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo si olobaki ya kuna mboka ya Bakwamai très bien epai ya Bakwamai tozali na bitini misato ya liboso nde ya ngai oyo baza kobenga groupement Bakwamai 1 ok
dirigé par André Kalala Kachishimbi oyo azali liboso na yo. Ya mibale ezali bakwamai 2. Très bien. Yango wana mokambi na yango Gaston Bakajika Lotwai. Ya misato ezali bakwamai 3. Très bien. Mokambi na yango azali Faustin ngala muluma tukumbane munda mufika. Nde bakwamai wana ozali koyoka. Soko na lobakenga nazali grand chef omunike na franchir groupement mibale. Oyo mibale na franchir na pesi bango bokonzi na bango nde sikoyo ngai na grand chef coutumier ya bakwamai lokola ngai na lobi wana. Très bien. Bolade biso ami téléspectateurs, tozali na plaisir à représenter bino le grand chef coutumier ya village Bakwamai oyo ezali na Kasai central. Boyo kasiko eloko aye kotala biso lelo na masolo ya Congo. Bato baza kotala biso un peu de partout, bakonzi baza kolanda biso. Bonina nous situation ya province ya Kasai central pe village na yo. Ya liboso na pesi bino merci mingi pona koyamba ngai lokola na ya. Oyo toni ngai pona mboka na ngai kuna nazali na ndeko. Azali na ye chef de groupement na Bakwachi. Mutu wana ezali siko mbala ya mine ye azali kokende pai na ngai kobeta bana kokangisa basusu koya na bango ti na province kotia bango na kasho bakangi bango ngai na kei kuna pona kende kosambela bango atiki bango atali ngai alobi ke mutu na kokofa azali ye tosamba na ye nde tosambi na ye oya salaki moto ngo azali nani bato bayeba ye azali te bato baza kotala biso les azali préparation moto aza kosala makambo wana nde nani pa azali nani asala ngongo na ye David Banyingele Mwanza chef de groupement de Bakwachi. OK. Donc soko na loba ndenge wana na kozonga moke sima zonga mo moke tozali siko na we balobaka agglomération ya bana bantu. Agglomération ya bana bantumba ezali na 7 groupements. Soko lingina tanga moko soko lingina te bato baza kotala biso na ngambo Kasai ba Olanda solo makambo za koloba to évoluer na ba fait o ndengo lobi wana bakokanga bato na yo bakokanga bana bakokenda kobeta ye nde moto azali kokangisa bango kobetisa bango oya azali nani yango na lobby azali chef de regroupement de Bakwachia. Voilà nde ye wana oya suka oyo lokola ngai nazalaki koya awa alongwe akei na lakimfa eselanga na lakisio wana asangisi bana na ye na bandeko na ye mususu bazalaki wana na bana ba voisin ake kosala réunion kaka na mboka wana ye aza ya mboka nini ye pasa ya mboka wana kaka kuna. OK. Bon asali réunion na ye vers 5h du matin nde apini na bitumba akoti ntango bayebisi nga na yebisi baoyo bapesi ngai sango na telefone na lobi ke bon bosala eloko te bobimisa bana bokima zamba pamba te soko bayi kokota bino wana bakoya koboma bino bango basalaki ndenge wana balongoli ye na bana kobeta banzembo kokota wana kobanda kotumba bandako atumbi ndako ou bien batumbi ndako 350 cases. Batumbi oyebi sikoyo tozali na elanga soko monika esobe muke esimbi moto ekokende kaka ndenge wana ntango nazali koloba na yo soko okei wana okokuta ezali esika bato bazalaki parce que ezali nzela soko ozali kolongwa na Kasai oriental olekela wana nde koloba ke bato nyonso oyo balokaka mfumbwa biloko kaka esika wana pona kokuna na agglomération ya bana bantumba kokosumba masango pondo biloko ndenge wana sikoyo batumbi soko ke siko ezali polele basili kotumba bayebisi ngai bon na yebisi gouverneur de province na bayeba susu wana ekutaki yo na Kisasa tango bango batumbi nazalaki na Kananga ozalaki na Kananga na Kananga. OK. Na yebisi gouverneur de province au téléphone ye na ye alobiki basi bayebisi likambo wana bon akamati ma mesure na ye atindi basoda po bakenda kosala intervention mais kuna baradio lokolo oyo tozali nango omoni ezali mingi baradio Kapi balobaki ya mort d'homme biloko ndenge wana bongo situation oyo bapesi ngai ezalaki
bapesi ngai balobi ke ata mutu moko akufi te obele mutu ya epai na ngai ngombo na ye twambilangana wana nani apesaki information baradio eza kuna te téléphone pas téléphone baobi mutu moko anda akufa te mutu moko akufi te babeti ye babale mibale ya calibre 12 na bandeko wana bayaki kotumba village minduki wana bazwi wa kaka bango moko butu na bango mutuna na yo wana ezali malamu parce que na banzi ye akambaka ngai na auditorat militaire ya Kananga alobi ngai nasumi mandoki na tinde epa na ngai po bana na ngai bakende kobomai baentendre ngai na PV na auditorat militaire azalaki ngai moko te na oyo chef mosusu nalobi Faustin Ngalamu bakangi biso na auditorat militaire basambisi biso nde balobi tokokende osala enquête mpona nini na auditorat boza lokola bino bachef coutumier kuna na bamboka na bino bakangaka bino na auditorat to bakendaka bino na baparke lokola bacivile ye nde moto akendeki ye nde moto akendaki oui bon biso tokendeki po te tomona likambo nini elekaki wana na bato wana mbala ya misato oyo ayaki na bango ezalaki un certain samedi tofandi boye nde tomoni basoda ya nani ya auditorat militaire bayi kokanga biso ezalaki samedi nde bakei na biso basambisi biso na nsima balobi bakosala enquête basengi biso mbongo topesi mpona enquête toyebaki ke tokokende elongo moko bakende kosala enquête biso ozali wana kitini moke babengi nga na singa balobi ke me bino bozali wapi tomoni siko groupe ekomi awa baye na enquête biso tozalaki kozela tokende biso moko na bango elongo allez bango babimi directement baki osala enquête na bango wana bon biso totikali na Kananga ntango bakendeki bakomi wana basali enquête na bango ata lisasi moko te ata munduki moko baye nango te bazongi kuna me ye moto akambaka ngai akangama na auditorat militaire mpona likambo ya liboso asalaki wana kaka ya ndenge moko apesi ye liberté provisoire na auditorat militaire mais talaka moto aza na liberté provisoire akosala makambo boye oyo ezali ya mbala ya mine tozongaki lisusu kuna na auditorat yo na ye kozalaka na likambo moko boye ntango mosusu bowelaka mabele bowelaka po bozala na eloko tozali koyela nde yango wana te mabele na laki ntango nazali koloba lak ezali eloko na ngai ya bakoko yaka depuis 1918 yoka depuis 1918 le territoire de Dimbelenge est composé de 32 tribus mpona kokoma wana oyo ezalaki mboka na biso ya yamba sikoyo ngai bakonzi ya mboka baza kolanda biso gouverneur de province azali mokonzi na bango pe ministre intérieur akolanda biso baservice habilité ezali ebele moto wana otangi kombo awa ndeko David aza na bato moko na nsima na ye te boye oyo tokoki koloba main noire bato moko bazali nde bapesaka ye mpifo wana kosala bongo mpo koinsandue bisika olobi 350 ndako te toloba ezali forfait ya liboso te banda 2000 bato wana siko basuki wapi na ngonga oyo bakolala ndenge bazali na zamba awo nazali koloba na yo ezali information ya koverifie très bien babengi ngai kaka na agglomération na bana bantumba kaka lelo oyo bato ndako misato omoni misato kaka sikoyo mais ngai nalobi ke je prends ça avec des réserves très bien nakotala yango nsima mpo nayeba ezali ndenge nini nasi nayebisi bamosusu kuna babengisa nani bato bazali na mboka bayeba eske ezali ya solo ya lokuta ntango nakozonga sikoyo nakende overifie alors biso ezali télévision ezali radio te papa André Kalala kosungama solo ya Congo parce que misala pe ezali ebele kozela biso asoki te tongaki kozwa biso tolingaka kokoma bisika ya bongo tokende na elongo totala biloko wana pe toya me tokosenga na eloko moko yo oza kokenda ntango okokoma wana okozwa nimero na biso ya WhatsApp eza opérationnel okotindela biso bafoto okozwa bato baza wana na interview ata na telefone na yo oyo bato batumi bazalaki batémoin oculaire ntango baza kotumba bandako biso population wana azola biso ata bato kaka misato otindi bafoto wana toyebi mbela toyebi bisika nini tokokotela ministre intérieur tolakisa ye maye oyo eza kosalama na kati ya Kasai central oyo esalami na 2016 nazali na bafoto 2016 na bitumaka muna sapo namoni eloko esali te mais bato basalaki yango wana bakangama bazali na prison ya Kananga
En 2016. En 2016, très bien. Si quand on découvre la Seigneur, vous voyez que tous un régime sous lingi makambo tous à kotanga. Si seulement si ils allaient vrai que ndeko David aza ko sala ba viroyo et Sengeli azo bambano nae. Naza ko ba bien si seulement si on conditionnel ndenge ndeko André Alubia wa soki ndeko David ozali auteur ya makambo za ko sala o eza ko bundisa mokonzi ya mboka. O eza le peuple d'abord te, o eza état de droit te. Na lingio s'adresser na ba konzi ya mboka. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshomazali, notre président, garant de bon fonctionnement de l'institution, magistrat suprême, Peli Soussou, ministre intérieur, na Motoasu Kazali, gouverneur de province, direct Kazali chef na direct. Caméra no izawana. Message no goyeb sabango na situation au déplorable les abolika pona bandeko na biso basali mingi na village ya bakwa mai wala biao. Moto nezali malamu. Mais pona ko ndima yango pona koyebisa oyo na message osengi ngai na koloba moke loba moke tala caméra nozali boso loba moke na bakonzi bakolanda moke oyo ngai nazali koloba ezali ete gouverneur de province ya Kasai central Tarsis Kabatu Silambuya Marcel Madila Basangoke archevêque de Kananga babengi biso mpoko so ezalaki lisusu ya ndenge moko entre les deux groupements bakwandai dirigé par Ngai Kalamba bakwa Kanying dirigé par Mukadi Kabato Swil azalaki na mpoko so ko tozali nango basangisi bato wana esika moko na Kananga nde babengi biso balobi ke tokende lokola tosilisi likambo entre ba chef mibale awa il faut tokende tina mission ya Katende tokende siko kosala pacte ancestral pour makamwana et ça la malisusuté yende ko David oyo na lopia azalaki molongo ngai pe nazalaki molongo ba chef coutumier tozalaki soko 24 chef coutumier ba sengi biso na gouverneur de province na archevêque Madil balobi tokende na bino bosala oyo ya bankoko pour makamwana ezongela te ya azalaki oyo kangai bien na kosala message na ngala si okay balingi basangisa ngai na ye na ngai batia biso elongo moko pote avant tokende osala eloko na biso na boyaki nalobi oyo te oyo te parce que nazali na makambo na ye na parquet na auditorat militaire asali ngai mape nakoki kotelema na ye esika moko tobongisa likambo boye te basengi ngai basengi babondeli na ye kondima nde nayebisi bango soko bolingi toyokana na ye poto simba na ye nzete ya bankoko bino ba chef coutumier bondi makambo na biso ezali na parquet et continuer est-ce que bondimi solo balobi ya solo tondimi o ya bino ntango tokosilisa awa bokokende tokati yo te nde tosimbi sikoyo na nzete ya bankoko avant de faire pacte de ancestral tala tosali ndenge wana tosilisi yango eza na batelefone na nga na nsima na kolakisa bino yango parce que nazala na yango kuna ye azalaki mais après un mois biso tolobi ke makambo oyo ekoki kosalama lisusu nani na territoire ya Dimbelenge te kotumbaka bandako kobetaka bato biloko ya ndenge wana esila tosukisi bapesi biso merci ezali wana nde tolongoli biso nyonso ndeko ezawa kosunga biso tokozabilili tv zaka radio te ndeko boza kolanda ndenge papa kala naza koloba boza komona baimage wana na makasolo aza kobeta tokenda evolue talaka moto aza na liberté provisoire akosala makambo boye oyo ezali ya mbala ya mine tozongaki lisusu kuna na auditorat yo naye bozalaka na likambo moko boye ntango mosusu bowelaka mabele bowelaka po bozalaka na eloko tozali kowela nde yango wana ti mabele na lak ntango nazali koloba lak ezali eloko na ngai ya bakoko yaka depuis 1918 yoka depuis 1918 le territoire de Dimbelenge est composé de 32 tribus et pour na kokoma wana oyo ezalaki mboka na biso ya yamba sikoa ngai bakonzi mboka baza kolanda biso gouverneur de province azali mokonzi na bango pe ministre intérieur akolanda biso ba service habilité ezali ebele moto wana otangi kombo awa ndeko David banyi azana bato moko na sima na ete boye
autre ko ba main noire ba tout moko bazali nde ba pesa kaye mpifo wana ko ça bon pour ko incendier bisiko lobi 350 ndakut mito lobi ezali forfait ya libosote banda 2000 bato wana siko basuki wapi na ngonga o bakola ndenge bazali na zamba au nazali koloba na yo ezali information ya ko vérifier très bien ba bengi ngai kaka na agglomération na bana bantumba kaka lelo yo batumimba ndako misato omoni misato kaka siko mais ngana lobi que je prends ça avec des réserves. Très bien. Na kotala ngo sima pona yeba ezali ndenge nini na sina yebisi ba mususu pona ba bengi sana ni bato bazali na mboka bayeba est-ce que ezali ya solo ya lokota tango na kozonga siko na kango vérifier. Alors biso ezali télévision ezali radio te papa André Kala la kosungama solo ya Congo parce que misala pe ezali ebele kozela biso asoki te tonga kozwa biso to lingaka kokoma bisika ya bongo to kende na yo longo to tala biloko wana peto ya meto kosenga na yo loko moko yo za kokenda tango kokoma wana okozwa numéro na biso ya WhatsApp eza opérationnel okotinde la biso ba photo okozwa bato baza wana na interview ata na téléphone na yo oyo bato batumi bazalaki ba témoin oculaire tango baza kotumba bandako biso population wana zola biso ta bato kaka misato otindi ba photo wana toyebi mbela toyebi bisika ni tokokotela ministre intérieur tolakisa ye mai oyo eza kosala na kati ya Kasai central. Alors oyo esalami na 2016 nazali na ba photo 2016 na bitumaka mona sapo namoni eloko esali te mais bato basalaki yango wana bakangama bazali na prison ya Kananga. En 2016. En 2016, très bien. Si quand on est les seigneurs de tozali na régime sous lingi makambo toza kotanga si est seulement si ezali vrai que ndeko David aza ko sala bavi oyo esengeli azwa bambalo na ye naza ko ba bien si est seulement si on conditionnel ndenge ndeko André Alobia wa soki ndeko David ozali auteur ya makambo za ko sala o eza kubundisa mokonzi ya mboka o eza le peuple d'abord te o eza état de droit te na lingi o s'adresser na ba konzi ya mboka. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshomazali, notre président, garant des bons fonctionnements de l'institution, magistrat suprême, Pélissousou, ministre intérieur, na Motasu Kazali, gouverneur de province, direct Kazali, chef na direct. Caméra na Ozawana. Message numéro 1 Sabango, na situation déplorable, les gens pour la bande de Biso, Basali, mingi na village ya Bakwa Mayo, la Biao. Nous tous les alliés malam, mais pour la Kondima Yango, pour na koyebisa oyo na message osenginga na koloba moke loba moke tala caméra ezali boso loba moke na bakonzi bakolanda moke oyo ngai nazali koloba ezali ete gouverneur de province ya Kasai central Tarsis Kabatu Sulambuya Marcel Madila Basangoke archevêque de Kananga babengi biso mpoko so ezalaki lisusu ya ndenge moko entre les deux groupements Bakwandai dirigé par Ngai Kalamba Bakwakanyi dirigé par Mukadi Kabato Suila bazalaki na mpoko so ko tozali nango basangisi bato wana esika moko na Kananga nde babengi biso balobi ke tokende lokola tosilisi likambo entre bachef mibale awa il faut tokende tina mission ya Katende tokende sikoyo kosala pacte ancestral pour makamwana et ça la malsosité yende ko David oyo na lopia azalaki mulongo ngai pe nazalaki mulongo ba chef coutumier tozalaki soko 24 chef coutumier ba sengi biso na gouverneur de province na archevêque Madiba le bitokende na bino bo sala oyo ya bankoko pour makamwana ezongela te ya azalaki oyo kangai bien na ko sala message na ngana si OK balingi basangisa ngai na yena ngai batia biso elongo moko pote avant tokende kosala eloko na biso na boyaki nalobi oyo te oyo te parce que nazali na makambo na ye na parquet na auditorat militaire asali ngai mabe nakoki kotelema na ye esika moko tobongisa likambo boye te basengi ngai basengi babondeli na ye konde nde nayebisi bango soko bolingi toyokana na ye poto simba na ye nzete ya bankoko bino ba chef coutumier bondi makambo na biso ezali na parquet et continuer est-ce que bondimi solo balobi ya solo tondimi oyo ya bino ntango tokosilisa awa bokokenda tokati yo te nde tosimbi sikoyo na nzete ya bankoko
avant de faire pacte ancestral. Tala tosali ndenge wana tosilisi yango eza na batelefone na ngai na nsima na kolakisa bino yango parce que naza na yango mpona ye azalaki. Mais après un mois biso tolobi ke makambo oyo ekoki kosalama lisusu na territoire ya Dimbelenge te kotumbaka bandako kobetaka bantu biloko ya ndenge wana esila tosukisi bapesi biso merci ezali wana nde tolongoli biso nyonso ndeko ezawa kosunga biso tokozwa bileli tv ezaka radio te bondeko boza kolanda ndenge papa kala aza koloba boza komona baimage wana na makasolo aza kobeta tokenda bongo tosali kaka ndenge wana après un mois ndeko na ngai alongwa akende kuna lokola na sina lobi asangisi bana mpona koto biloko toboyaki akei kosala yango lisusu non respect ya makambo bozwaki na décision ya respecter yango ya babe tozali wana ntango nazali koloba sikoyo mokambi ya province ya Kasai Central azali koyoka ngai lokola olobi ke oyo ekokonda bisika nyonso bato bazali komona biso. Très bien. Là, c'est quoi le message non? Et pas un Mokonzambo président de la République, et pas un ministre intérieur, pena ministre tutelle d'Abino Kuna Kasai Central. Ni le Koloba Bakonzi Bakotalo. T'as la caméra nous mon ami. Papa, oyo nazali koloba na lobaete. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo biso toyebi na pino na ngai. Eloko yaye ya liboso alobi ke kimia ezala bipai bienso. Lelo tozali koloba soko mutoke koloka mpoko so esika na esika. Azali na monde d'ordre ya président de la République te. Développement okosala yango ndenge nini soko mboka na yo lelo boye lobi boye développement ekosala te. Siko lokola ye asengi yango biso nyonso asima ya président de la République pona kotonga mboka oyo lokola yo moko yebaki ndenge ezalaki. Message na ngai nazali kotinda kimia parce que je suis un ambassadeur de la paix. Très bien. Un ambassadeur de la paix. Au moins il faut qu'on a là tiens qui on a là sokota lango ba médaille ba pesinga ba diplôme ba pesinga pona kozala un ambassadeur de la paix. Mais mutozali ambassadeur de la paix aya koloka lisusu mpoko te ata soko komi na kananga okokuta ngai nazali moto ya mbwanya ngai nazali moto kitoko nalingaka mpoko sote nalingaka ata ye azali kosala makambo wana ngai na kondima te message oyo napesaka na bato na ngai nalobi yango soko ezala nani territoire na biso mobimba ya Dimbelenge bayibi soko ngai naloba lokola ye amimonisi alobi soko azali nani kobanda lelo nazali koloba nayebi te naye compensation moto makasi nayebi te nazali koloba ozali kolanda ngai ba ata kuna epa na biso bayebi soko naloba na ngai nalobi ke bandeko eleki ndelo lokola eyindengi wana tokende biso nyonso elongo moko mais naloba ye azali boye azali ka groupement moko moke naza konyokola bino depuis 2016 depuis 2016 pona kimia na biso oyo tozali kolinga tolingi bampoko sote nde ozali komona nyonso wana ezali kosala. Deko David, chef à regroupement na kati ya village Bakwa Mai. Bakwa Chia. Il y a ça ce qu'on a Bakwa Chia. Bakwa Chia. Ah ok, Bakwa Chia. Mais azako ya kotuma banda kwa Bakwa Mai. Ya Bakwa Mai. Ezali logo moko ya ko dénoncer makasi. Kozoki sabana nazali na ba photo lokola bosengi yango na kotinda. Ozako tindela biso kaka ne tozako sala émission bo bato bazako mona bilingi wana. Alors, tokozona no élément, tozo élément au pende komoko komona Alexis Eketebe mwana mboka asalaki activité mokolo ya dimanche pona kosunga ba maman nyonso batekaka mapa kwanga je sais pas mo ba petite moyenne entreprise mai tombola na ngambu ya kalamu asepelaki na fondation na Alexis Eketebe aya kobanda kopesa ba maman oyo mosolo ya debi ya commerce na cadre ya fondation na sans pour autant bazongisa avec intérêt. Donc ba maman bazwa ki mbongo na bango ya crédit pour un mois ba kozongisa yango sans intérêt. Ezali eloko mwa malamu, ça fait partie ya les peuples d'abord, les sociaux batomboka bazali kozela. Président Alexis qui était betopé sur vraiment le monde ya mingi tozo reportage wana et puis to kozonga pona ko clôturer na papa André Kalala na émission lelo.
Voilà, on est Zalaki, président Alexis Eketebe, la fondation Alexis Eketebe, Zalaki, na commune ya Kalam pour na ba fond ya debi, na ba maman na biso ya commune ya Kalam, Zali initiative à Malamu, bandaki na bandal, Selimba, Waza Kotamura, parce que à ce pays-là, banana na funa na epo emo Zali mo na ya funa, longo ni mingi plein de succès na fondation Alexis Eketebe, masolo ya Kongozo pesa yo plein de succès. Alors, de quoi entre Kalala, tous ali ko suki sa émission na biso, na liga wasika. Aussi au Beleli et pas à Bakonzi, les Kamouza pour les canaux situation wana. Le cola des grands chefs coutumiers. Ni nous qui lancé na banana ou batikali kuna a toujours banana qui ça to éviter pourquoi les loso bakola la ndenge nini. Message moko le cola en kumu ya mboka wana bakwa mai ni nous qui lancé na monga. Mazaka na message ni balete zaka popele moko. Le bas message. Pona kinya. Bango nyonso bazali wana na sengi bango kinya. Tozali na l'état na biso tala sikoyo oyo na lobi na kende ko vérifier souciate ya la police ezali wana ntango banda koza kozika na panzi na miso na bango bazali yo na yo pe ko senga boy na boy olingi to kofa ngana lobi soko bolingi bokufa pona nini l'état na biso azali akosilisa bampoko nyonso atatoma atatokita akosilisa yango nyonso napesi bango message na lobi botikala kimia moni balobaka mokolo mwana akoki kosala boye te mwana na ye akoyobonga pamba bakoboma ye nde wana tozali kosenga batikala kimia soko bakamati mboka na ngai wana bapesi ye likambo te tozali bato mais ata mokolo moko bakoloba yango yesu akoloba yango kimia nde nazali kosenga na bango nyonso basala eloko moko te ata motu moko atombola wana mot d'ordre ya grand chef coutumier bosala eloko te revendication ta moko te centrale wana tosengaki yango biso nyonso très bien tolobi ke tolingi bobele kimia ezala bipai biso. Alors nalingi tokosukisa pe awa liloba moko kosadese siko na ndeko David oyo selon monsieur André Kalala azako banza ke moto azako ya azako banza te azako dénoncer na émission ya lelo moto azako tumbaka mboka moto azako nyokola ka bana ya bakwa mai ko betaka bango ezali bobele ndeko David azali chef ya document ya bakwa chia nalingi osolo la pena ina nzela etando eke nino ko yebisa na ndeko David parce que lobi azali mokia soki obopesa modote okozala tant nzusu makamzo lingite liloba moko na ndeko David atika village na yo to nino kosenga na eboke de bosamba na ebite uzokuta na mutema na tokenda ye tozali na epo na kosamba atika mpokoso ya konyokola bana nde yango wana na sengi ye eloko mosusu te toko ye alingi bitumba mpona kobonda aloka esika ya koloka bitumba akende kobonda me epa na ngai nalingi bitumba te wana na sina lobi mbala namba. Très bien, on a un message fort. Il y a les grands chefs coutumiers, tu as mis la gibino na mokolo mwalelo, mwana mboka André Kalala Kachimbi. Wazali chef coutumier, les grands chefs coutumiers na kati ya province ya Kasai central pe na village ya Bakwa Mai aki ko dénoncer situation déplorable za koleka na kati ya village na Bakwa Mai ba incendie bandaku, ba petit batu na village wana basali eloko mokonza mboka lingi te. Ndeko David so kolanda biso bandeko na ba kolanda ezali kanisa malamu te si seulement si ozali na kata masolo yo bima pe bato baza kolanda biso soki ndeko David akolanda émission un peu de partout tozana posa ya son de cloche ngwa mona bino tozana belemo ba pesi biso ba photo bomoni bato balandi biso et tozana posa pe ya koza version na yo soko ebozali coupable te yaka koloba te ndeko kala na makamu nyonso alobaki na masolo ya Kongo ezali lokuta. Merci na bino baimbo kabozo ki libakwa kolanda biso. Merci na mwana mboka André Kalala le grand chef coutumier na kozwa mpifo wana ya koya na 4e pouvoir ezali média ko dénoncer o ezali koleka na kati ya province pe village na yo ya Bakwa Mai totondo botondo mingi. Nanga pe na zongisa. Batondo mingi pa na bino lokola boya mbinga. Ntango nazalaki awa nasalaki mos pona kutana na vice premier ministre de l'intérieur ekokite. Tango mosusu lekaki na ba porte esengela kite esengela koyebisa ngai parce que na relancer appel. Merci. Ndeko azali protocole d'état na ye azali ndeko tozaka na ngonga nyonso. Ndeko Nicodème Bola na komona yo pour na situation oyo bien que papa kala ozonga mokolo ya jeudi
Jeudi, oui. À cause de jeudi, lobby zali mercredi, tu reçois l'effort. On a recoté en contact avec n'importe tu reçois l'effort pour Natal le vice premier ministre, tous les vice-ministres et intérieur kaka, mon amboka Daniel Assaloi banako koyamba papa les grands chefs. Ils allaient vraiment le coming en tout ya. Tu côté na bino balasma avec d'autres invités, merci l'équipe technique. Pour ceux qui sont là, ils allaient ntango na monike ekokite na sali mokanda. Ils allaient na mesa na ye kaka pour la situation moko. Na mesa ya VPM intérieur. Très bien. Tu collandes la yango to e baso ki mokanda ne si ekotaki acquis des droits. Merci amis téléspectateurs. À tout point final. Merci na ba chaîne partenaire to kota ina bino mokolo ma lobby. Même chaîne boza pété to rozala wana pour une exclusivité à kolobela mboka na biso Congo démocratique. Au revoir.